couple ba chrétien tozui même tolati hypocrisie liboso église liboso ba Kristo liboso ba collègue donc mina mitema na biso toza na ba face mususu na kati na banda face mususu tozo fingisa kombo na Yesu ba mama to bongo la mitema ba mama to changer ba comportement na biso to banga nzambe nzambo apesi yo libala wana ayebi tina pesa ki yo libala ebele bazoluka mabala bazozwa te soko tali bango ta musu na bote baleki yo na kitoko soko tali yo ta musu na taille baleki yo na taille ba top modèle ba musu ba jeune fille ma bale ezati bazotelinga me yo nzambe atali âge na yo te nzambe atali mwindu na yo te nzambe atali ba buto na yo te nelongi nzambe atali ekolo na yo te nzambe atali mukuse na yo te munene mukie na yo te nzambe alobi zwa c'est parce que na lingi yo tango yo zui na place opesa valeur na diamant na yo nzambe apesi yo parce que mibali baza ba diamant na biso o garder diamant na yo bien o pesa diamant valeur yo zui diamant na yo donc ozo ko exposer yango ka bodon ozo kipe yango te donc ezelo ko ozo tiango zwa na yo po tango ozo se comporter na modèle wana na kati ndako ezelo ko ozo mobile no ozo pesa zwa na yo to batela mabala to respecter mibali to linga baseme ki pe to sabango to yeba kwa accueillir mibali na biso accueil tant bala uti banda koti na ndako accueil na bapaya zala une femme accueillante moi suis azongenga tina minu ozongenga tina kati ya mutema accueil témoignage ne faut ekende azana accueil soko koti na ndako mama ani accueil moko azana ngo non te accueil wana mibali balingaka na famille na ba collègue na ba camarade ekobanga na ye moko mobali accueil amen na mbetu oservaka ye ndenge nini na mbetu oservaka ye ndenge nini mama po oyebisaki atinda mbongo na Congo atinda mbongo na Afrique na Angola apesi yo raison moko raison mpe omoni ke eza valable ntango tokokoma na mbetu opesi ye mokongo mpo na nini mpo asalaki yango te bodiscute mpo na verre yo zwi discussion ya verre omemi yango ti na chambre bodiscute mpo na mwana ozwi likamba mwana kaka po esalami ndenge olingaki te mama ozwi omemi yango ti na chambre oh oza mama modeli nini yo oza penza mama kati na Yesu to olata kaka poso meme non to changer Bible elobi na mokanda ya Corinthiens nzoto ya mobali eza ya mwasi nzoto ya mwasi eza ya mobali po yo mwasi soko tikali na nzoto na yo moko okosala na nzoto no eloko moko te mutu oyo akosepela na nzoto na yo esengwa nzoto na yo eza pona mobali esengwa nzoto ya mobali eza pona yo nzambe ebi pona nini asala yango vice versa soki nzambe asala ko kote mobali kote mwasi donc appelé a tcheke to balanaka lingeza catastrophe na ba couple nzambe azwi nzoto ya mobali apesa ngo na mwasi mwasi apesa ngo na mobali siko na mokili to lobako contraire nzoto nga nazo porter sexe na nga nazo mema ngo ko mema eza ya ngai te eza ya papa Carlos oyo ye papa Carlos azo porter ye azo porter azo mema eza ya ye te eza ya nga parce que ya ye ko sala nga sentiment ya ngai ko sala sentiment siko yo boy ko pesa muninga loko na ye na sens ni eza ya yo te eza ya yo te to se privaner te Bible le bien ko privé te à condition que ça na jeûne de prière et puis faut ça accord na mobali na yo so mobali na lobi non eza non pesa ye oza na choix te mais to comment bo soigner li likambo boye bo discuter likambo boye ozuti na chambre memi mama mais ozo détruire li bana na yo ozo détruire couple na yo oko marquer mobali na mokolo nini oko marquer ye mokolo nini mobali no foyer ba bana ki mwasi na ata na gangi boye ata na lobby boye mwasi na nga soko kutokomi na chambre na sengi apesaka ba mama kati na Yesu nazolobela mama kati na Yesu aza mama botosi aza mama wa mikitisi
po mabe nyonso mobali nazosala yo eza nzambe moto akobundela yo na nzela mabondeli soki obangaka nzambe nzambe na yo akoganga nzambe na yo akosala nzambe na yo akoconfondre nzambe aza capable ya koboma même partenaire na yo on a biso eza solo nzambe aza capable ya koboma même partenaire soki azonyokola yo a condition que yo ozobanga nzambe amen on a zolo beza solo esalama na makomi ezali na Biblia a condition que yo ozobanga nzambe soki ozotambola kobanga nzambe mobali azonyokola yo libala wana nzambe moto apesi yo bino boza couple chrétien yo wumela na kobanga nzambe na kolela epai na nkolo nzambe akoconfondre mobali na yo ekozala 1 de 2 ozonyokola mwana na nga oyo aza sembo liboso na nga butu moye mwana na nga azolela po alingi bolamu na kati ya ndako na ye yo mobali ozonyokola ye keba nzambe aza capable ya kolongola mobali na yo na bomoi ndenge alongolaki Nabal na bomoi ya Abigail Abigail akikopesa ye roi David nzambe aza capable c'est parce que Abigail azaki mwasi moko oya bandaki ko banga nzambe mwasi moko alingaki nzambe mwasi moko intègre na makambo ya nzambe mwasi moko ya bolingo mwasi moko ya mayele nous azaki très sage